Maman na biso tant tozokola babanda kolela soki aleli atangisima ya miso mona esika papa kene na musala azwi likambo papa zongi na ndako na likambo. Pourquoi mwasi balelisaki te ali otyai na ndako lokola rideau niokolaka ye olalaka no na ndako te osalaka no makambo moko bwata oye olobiso olobisa ye te papa na biso eloko moko tout se paie ici-bas. C'est-à-dire ata lelo ndenge eza wana ofuti yango te mais avant kufa okufuta yango héritier musique na yo ekobanda osimbaka kaka te. Ata ozwi Bill Clinton aya kobwaka na générique na yo, ata ozwi Tutu Kaludi, ata ozwi Yamado Seda, ata ozwi nani aya kobwaka na album na yo, échec na échec esimba te. Héritier oza na mabe ebele ozape poli bato tout point bapointaka kaka yo. Mwana oyo respectaka baparents na ye te oza na malédiction. Et tant que respectaka Werason te le roi de la forêt tellement banga ka maison mère te esika ba fandisa yo esika ba loger yo esika ba kolisa yo esika ba tangisa yo classe esika obimela na musique ba bimisa yo okobano mona kaka ke sengo na musique na yo te okobano finira kaka obimisa bolumbu na yo. Héritier na bana mike na biso ya poto ya Congo partout bayebi goro na yo bo excusez nga na terme naza na kanda makasi bayebi loko na etolomo na yo bayebi yango so ba moni boye regarde de tonton héritier bana mike bayebi artiste atiki mwasi na ya zalaki na ya avant alandi yo okanisi yo za na futur okanisi yo ndenge za wana oza sire kasi akomona pe o aleki yo ti akokene na ye siko salini yo sekaki moninga bongo tour na otamo ekoya congolais péré okokoloba te mpo na nini omonaki ye aza héritier watanabe musique nini ya obeta banda longwa na maison mère loko nini ya malunga beti tobini nini est-ce que héritier aleki fabricas na kobeta musique to na succès héritier leki inoswi o abimi kutu donc na ndenge na ye mwana muke moko boye azosala makambo ya minene héritier leki bina file musique na malungo ya obeta pas mimi ngam na lobi yango ça n'engage que moi to ko dénoncer ba mabe nyonso yango na yebisu bino pourquoi congolais total araka makambo na ndenge ya boya sentiment to beti maboko pona nini abimi prison tout ce pays. Et ça lui bien. Moi si na yo tellement obengisa ye auta Congo aya na poto alotyai na ndako lokola rideau niokolaka ye olalaka no na ndako te osalaka no makambo moko bwata oye olobiso olobisa ye te papa na biso eloko moko tout se paie ici-bas. C'est-à-dire ata lelo ndenge eza wana ofuti yango te mais avant kufa okufuta yango soki yo oza makila makasi bana na yo génération na yo ozobenda mabe moko boye na kati ya libota na yo na nzela na yo sans que yo yeba bandeko mwasi balelisaka ye te la mignonne Tracy Mbelenga bro kata. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Nous sommes là, on confectionne des produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grasse Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grasse Beauté sera à votre service. Allô? Ngaya wa santé eza misunga? Hey, okatelinga lingala pour la santé à mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga? Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutu lingala te.
ezali mutuelle de santé oyo epesameli na bato nyonso employé to non employé mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwa kaswe awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Bonjour la famille partout dans le monde. Liboso Nabino, c'est toujours l'artiste, comédien, leader à Missi. Liboso Nabino. Pour n'empêcher Sabino toujours ma nouvelle Peto Lobela. Ma B o iso le kana mboka na biso ya Congo. Na obando telemelara kaka. Oyo ba artiste bazo sala ya mabe. To tika moka kate. Et là devant vous, quand on a le baki leader à Missi, bon continue toujours kolandanga yi na Congo elengi. Awande makambuza, ya Tracy Mbelenga, ya Glodidia Silwa. Wanande bobandozwa ka ba nouvelle ya ba artiste ma be oyo bazo sala. Ce qui va sali malamu na koya pe liboso ya caméra toujours na pesi la bino makambo ezoleka. Bon, na okene mbala moko tout droit à ma solo héritier ba libéré. Et ça m'a bête. Bravo. Abimi asali na ma be moko boye ba tikiye pona nini. Accueilli na tribunal, accueilli na justice, accueilli na devant état de droit et sika ba kondiambo kabaza ceux qui ba sambisa kito ba sambisa kité tellement ba intervention ezala ki belé ba corrompre na ye Naomi a changé maloba devant caméra leki na émission azana est très calme à l'aise azoloba na ye a dénoncer na ye oyo ndenge alobi nazolo belo komoko tout est comme on a mikole leki to mona ki mama Mimi asala ki mabe moko boy mama Mimi wana zapi après makambo asala ki mabe akenda ki wapi yo wana zo tambola na par-ci par-là azana est libre bon siko oyo pa Mimi asali ezape malam to eza mabe peuple congolais to kende wapi to fongola misuti to comprendre makambo susuti hein héritier aza pa Mimi donc différence ezate na ma Mimi. État de droit ya Congo eza wapi boye bisanga na bandeko Kimbuta douté a détourné ba mbongo pardon je m'excuse parce que nana kanda a détourné ba mbongo aza wapi ale na Congo boye bisanga lelo kete état de droit eza ba congolais pourquoi to tika aka mabe moko boye eye to lekisi yango kaka boye photo dénoncer ka fin que artiste musicien oyo héritier asala ngo lisusu te pourquoi asala kango kaka soki alinga bimisa album oyo leka ki pa publier ki mona mwasi ya bato avant bimisa album eza nini eza ba kisi na ye ako continuer kaka ko sala ngo eza malamu te Naomi soka zalaki ndeko na yo je crois pas que olinga ki condamner nga na za loi te pour condamner héritier, tu na condamné Naomi, mais toujours dénoncer de ma bé et se répéter te. Ba artiste na biso ba sala kaka malamu. Muto aza parfait na mokili azate mais quand même ba artiste baza bato bazo éduquer masse. Toza na bana ata yote so yo za mayele bongo mwana na yo. Mwana no pas na mayele wana a comprendre ndenge yo so comprendre. Na yebisa bino eloko moko bon mon na loi congolaise et lobby na article 12 de la Constitution, hein? Tous Congolais sont égaux devant la loi. Bande kobino at botanga. Hein? Bo vérifier nanu makambo na otu yebisabino. O sali mabe devant la loi ata oza nani, ata oza au béton, ata oza nani quel que soit ba mbongo na on a niveau ya Congo
okozala condamné soki osali mabe. Et là, je profite aussi à l'occasion, il y a saluer Balobi Nakacha Paris, Tex Milanda, hein, merci d'avoir conseil, et ça la rende boye. Ndeko na bino leader ami Saïd Liboso, tout dénoncer ma moko boye, merci d'avoir encouragement, merci d'avoir conseil, au besoin de sa leader ami. Ngana ko bando dénoncer kaka ba artiste, pour nga moko na za artiste. Artiste musicien, quoi que soit aux artistes comédiens, leader ami stando le kaka na ko dénoncer. Et là beaucoup mona na ba émission kaka na elengi ya Congo awa. Na Congo elengi boko bano mona kaka nazoya kaka lobela o artiste o abotsa ki mwasi atikaye azo faire souffrir o artiste o babengisa ye azo nyokola mwasi o artiste o a violer artiste o asali boy na koleka kaka liboso caméra na dénoncer eza na bandeko mususu pe ya ba congolais obala mwasi na yo tellement obengisa ye auta Congo aya na poto aliochai na ndaku lokola rideau nyoko la kayo lala kano na ndaku te osala kano makamoko bwata oyo lobiso lobisa ite papa na biso loko moko hein tout se fait ici bas, c'est-à-dire ata lelo ndenge zawana ofuti yango te mais avant kufa okufutango soki yo za makila makasi bana na yo génération na yo ozo benda mabe moko boye na kati ya libota na yo na nzela na yo sans que yo yeba. Bandeko, moi si balelisaka ete. Omoni ba mama na biso tant tozokola, ba banda ko lela. Soki aleli, atangisima ya miso omona esika papa kenena musala azwi likambo. Papa zongi na ndaku na likambo. Pourquoi? Moi si balelisaka ete. Bandeko kandi na uto sabino bolanda nga toujours na Congo elengi. Awa nde masoleza, awa nde to dénoncer mabe ya ba artiste na hôtel mela mingi et puis ya communauté congolaise surtout na ba couple. Mama pe linge lobateke tellement yo bengisa mobali na yo auta Congo Afrique aya na poto ke onyokola ye parce que ozana mukanda parce que ozana permis parce que ozana voiture ndako ya yo mobali afandaka. Mama na yebise loko moko lelo soka otalisi zolo no likolo kufi mukanda na yozo toute la telo bakata kango na préfecture ba okata ngo ba kiamo ata oza français et puis mukande ko somba santé te moni santé na yo mukande ko somba ngote mbongo ko somba ngote yana mambo belo mbongo ko sala te yango na lobi na ba couple na biso ata toza na poto ata bino boza na Afrique na ba couple na biso cha muninga à l'aise. Mobali no à l'aise, mobali tia mwasi na yo à l'aise. Bande ko numéro na ngeza affiché wana. Oza victime na couple moko oza mobali to mwasi benganga leader amis na ko yana sujet yango na caméra na ko dénoncer pour être changer. Yo ozo bebisila mobali na yo foyer ozo bebisila mobali na yo banzela pona nini obengisa ye. Yo ozo bebisila mwasi na yo banzela pona nini obengisa ye. Siko na kati ndako ezo simba te. Nde libanda oyo ke yo kanisi ozo bonheur na libanda oyo ke ozo bonheur kakati. Pas si robando zonge la kayo kaketa ki ozo nyoko la partenaire na yo. Je m'excuse na bon sa caméra. Hein? Merci. Nana kanda fonde na sabuya parce que ma be moko boy koti biso tozo ko dénoncer te congolais péré. Oko ko lobate pona nino mona ke ye aza héritier. Héritier watanabe. Musique nino ya obeta banda longwa na maison mère loko nino malunga beti. To bini nini? Est-ce que héritier le qui fabricas na ko beta musique to na succès héritier le qui inosui o abimi kutu donc na ndenge na ye mona muke moko boye azo sala makambu ya minene. Héritier le qui bina filé musique na malungo ya obeta pas mimi ngam na lobia mo ça n'engage que moi to ko dénoncer ba mabe nyonso ya mona ebisu bino hein. Pourquoi congolais total araka makambu na ndenge ya boya sentiment to beti maboko pona nini abimi prison to se pays et ça libiso bien hein? Ce que ça la qui ndeko na auto mwana na auto ya na yo olinga ko loba nini hein. Bandeko na idée ya bien na ndenge ya bien toyeba ko tambola na ndenge ya bien et puis ndenge zawana toyeba kango na kati ya Bible omoni na Bible oyo Bible ya moko elobi na Lévitique chapitre 20 na verset 10 botanga ngobino at boyebi Bible makasi mutu oya commettre adultère na mwasi na mobali mbano na bango donc punition na bango ezali kufa
omoni mwasi oyo publié yebaka ngoningo lelisie pasi oyo kisiye soki aza mwasi supportaka ba shop te akoko mela pe kisi akoko melelo kwa mabe ememie na kufa yo kotika la libre po nini oza héritier watanabe héritier musique na yo ko bando simba kaka te ata ozui Bill Clinton aya ko bwaka na générique na yo ata ozui Tutu Kaludi ata ozui Yamado Seda ata ozui nani aya ko bwaka na album na yo échec na échec et simba te héritier oza na mabe ebele oza pe poli hein ba tutu point ba pointaka kaka yo mwana oya respectaka ba parents na yete oza na malédiction et tant que respectaka Werason te le roi de la forêt tellement banga ka maison mère te esika ba fandisa yo esika ba loger yo esika ba kolisa yo esika ba tangisa yo classe esika obimela na musique ba bimisa yo okobano mona kaka ke sengo na musique na yo te okobano finira kaka obimisa bolumbu na yo héritier na bana mike na biso ya poto ya Congo partout ba yebi goro na yo bo excusez nga na terme naza na kanda makasi ba yebi loko na etolo mona yo ba yebi yango so ba moni boye regarde de tonton héritier bana mike ba yebi iloko na yo na sens nini yango nazoloba na Congo état de droit ezate état de droit na Congo ezate pourquoi ceux qui ont l'équipe devant caméra ont dénoncé ma moko boye ya pouvoir hein faut ba kanga yo ba cha na prison mais bato ba osala mabe o ezomonana bazotika bango Mike Mukeba aza wapi asali le côté yona na kati ya prison ba kimbuta baza libre ba héritier baza pas mimi aza libre ba mamimi baza wapi aza libre. Non. Congolais. Et ça, mboka ya salité Congo. Congo mawa. Omoni Congo, mawa, oyo ya mawa. Héritier continue kaka kosambwisa bana basi. Bana mike nyonso partout dans le monde ba yebi eloko na yo et puis oleki na écran zo lobake na yebike batu na susibino mitema na zana droit ko lobate ni te héritier. Ezo sala bien. Merci, coup de chapeau, continuez. Yeba kango na bato ba obeta musique lelo bando le kaka yo kaka ba générique ko simba kaka te et simba te. Mongo boni kimbuta a détourné na kati ya Congo wana. Kimbuta zape, aza libre. Ye wana za na député, a baluka na ye. Congo état de droit ezate. Héritier amérita ki asa la prison. Atakuta koka ki ko fu asomba na ye peine na ye toni akota nano asa la prison pour la publier moi aussi. Non, c'est pas normal. Hein? Faut pas condamner héritier et ça obligatoire. Ce qui justice ya solo pene zali na Congo fallait que ba condamner héritier lingaka za la libanda te. Hein? Et loko na onio so bana miki ba moni yango, bana miki ba yebi yango première fois te. Hein? Moi c'est Leli, moi na batu na omia Leli. Yamana lobi kete bandeko journal lelo na leka liboso a caméra na meka mpe ko dénoncer mabeka ka oyo leka na Congo. Naza loi te pona condamner héritier direct mais ngai nazo telemela kaka ba artiste oyo bazo sala pona tozala plus na ba victime te. Omoni na Congo, na bana mike wakoma koyeba ke passe eza na Congo mboko etambola bien te. Mwana bébé azo boya poto mais azo landa fufu. Mwana bébé, mwana azo nguluma. Na ide nini? Yango nazo pesaka kaka moni na Congo, to yebaka bisika to wuti na bisika to zokende. Biso bata mokili ndenge to zabo ito sepela na biso pona ni to moni nzete e bimisi ba fruit au lieu fruit au sepela mais obosani ke avant e comme nzete ezalaki misisa nzete utaki na misisa e bimi to comprendre mboka na biso to wuti wapi ezokende wapi est-ce que par rapport na république avant na sikoyo tozo ko avancer to tozo reculer état de droit ezalaki yango musique ezala na poto awa po ezonga eza pasi. C'est moi qui le dis, artiste, comédien, leader, ami, si c'est moi, ngam na lobiango. Toko tele melanionso. Et puis yango na lobi ke na ba émission ko landa, bino ba artiste comédien, le collabo seki héritier, le collabo sepeli, ngai na ko dénoncer bino na ba couple na bino, oyo nyoso bozo sala basi, oyo basi ba bengisa lelo, bo sundoli bango bo tiki bango na pasi.
botiki bango na bana olandi mwasi mosusu yo kanisi mama artiste atiki mwasi na yazalaki na ya avant alandi yo okanisi yo za na futur okanisi yo ndenge za wana oza sire kasi akomona pe o aleki yo ti akokene na ye siko sali nini yo sekaki moninga bongo tour na otango ekoya oyebi pe teke ba oseka yo ba artiste bana bango ba ingra ko tout la bango tolo te ata o kabelier ata o pesier ata o sombele lamba cher lobi tango pesa mokongo bandeko to sala ka exemple moko hein bino ba prêtre bata mbongo ya poto ya Congo ndenge bozawana lelo soza na galère bengana no artiste wana banda kabela ba 10 000 ba 20 000 ba 15 000 benga ye yebse kaka petit na ngamo wazana kisasa to na poto wana pesa ina na ta moi $500 soki a pesa ye a pesa ite kimta mabe yango pona lelo bandeko bozala bien na ebike bolimbisa nga soki monoko beti mabaku c'est juste ba kande za makasi ba pression za makasi nazo ko supporter ngote nga nazo zwake nazo héritier etant que ndeko akobimisa peni na ye devant batute ako lakisa ngote ako lakisa nzoto na bolumbu na ye et pas ya mutu nyonso te so ça ki ndeko na ngape na ko telemela ye na ko pekisa na ko bandeko oyo sali eza bien te ko bandela mo susute na omi peso azalaki ndeko na ko sala toujours pareil na condamner mutu te na lekika toujours te donner ce mabe. En tout cas, merci na bandeko nyonso bolandaka toujours Congo elengi awande masolo eza awande bobando zwaka ba nouvelle ya leader amisi l'artiste awande bobando zwaka émission o eza ekobando lobela toujours ba couple to bando dénonçaka toujours mabe ya ba couple kaka ba artiste te mais partout na kati ba couple na biso pona nini toza na posa ya paix ndeto tambola tozala déjà na ba AV na biso ezanga ka C. Moi, je suis stressé au Canada, ou bien à Congo, pan et Katanyo Kei. Moubali pe pareil. Bon, ça va bien. Et là, je profite aussi toujours à saluer Balobi Didier Masuki, na katia Genève. Bambote na obisi kozali, na bosen ko pesa mbote te. Balobi na grâce mise la sexy de Paris. Talaka yo la maman de Rachel. Le coup ebele na ebiki ozana katia studio botala nano grâce mbizi ya obeta nano musique ba jalouse ezo le kaya héritier watanabe atabino moko mukile komi wapi e komi na suka hein pona nini ba publication pona nini kimta mabe na pesi mbote lisusu na bandeko tout oyo bozu occasion olandanga partout dans le monde balobi na bosanité Passy Refrigeration na kati ya Afrique du Sud Milambu papa ya Beni bisika ozali ba mbote bele ozali na bosani pete balobi patio na kati ya Yoville balobi soza na posa ba nouvelle ya ba artiste nyonso boleka toujours na Yoville wana na pesi bino ba mbote bisika ozali na bosani kopesa mbote te balobi na Segenend Louison Ombata na kati ya Cape Town na pesi pe balobi Denis ba mbote bisika ozali na kati ya Cape Town. Pourquoi pas aussi de saluer balobi Empereur Juma ya Mombele na kati ya Cape Town bambote ebele bisika bozwami na Afrique du Sud et puis na pesi batutu bambote ebele j'oublie pas pardon bo excusez ngai tension ezalaki bina bien te na bosani kopesa pe mbote te balobi na kati ya Congo bisika oyo nyonso bandeko na ngai bazali balobi Général Zulu bambote na bisika ozali na bosani kopesa ba artiste nyonso oyo bazi occasion ya kolandanga te. Pourquoi pas aussi de saluer balobi Gianni Fayi balobi président Mimi bambote na bisika ozali to continuer ka ko sala malamu nde ko futa biso balobi Congo elengi nde makambu awande babi Tracy Mbelenga pro awande makambu ya Glody Diasi quoi balobi bisika nyonso bozwami partout dans le monde ba congolais partout na lova bino ya trop na lela bino ya trop. Ciao. Glody Diasi la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro kata